Tellement détourner les règles. Sors. Enlève le micro là. Micro là. Le rhumatisme. Il y a pas de micro. Tellement. Le hernie discale. Il y a pas de micro et mon coco. Tellement. La migdalite. Son âme est le séjour de mort. Même si son âme était retenue sous les pieds, sous l'eau, sous la sirène, lui perd son âme. De libérer le corps de cet homme. Lui perd son âme dans le séjour de mort. Je pense que nos caméramans pourquoi? Parce que la puissance de Dieu a touché son âme. Oh, lorsque au début il était venu seulement pour filmer, il ne s'intéressait même pas de tout ce qui s'est passé. Voilà pourquoi la parole est très importante dans la vie de la personne. C'est vrai que ton corps souffre. Peut-être que ça fait des années tu n'arrives pas un homme élégant. Mais les gens ne savent pas comment ton intérieur souffre de la maladie. Voilà pourquoi la première bonne nouvelle que je peux t'annoncer, c'est la parole. Quand nous parlons de la parole, un féticheur, il t'annoncera jamais la parole. Un faux prophète, il t'annoncera jamais la parole. Un mandona, je ne donne pas l'esprit avec mesure, car il dit les paroles de Dieu. Dieu a plusieurs paroles. Les promesses du salut, les promesses de la guérison, les promesses de la prospérité, les promesses d'épanouissement, les promesses de son avenir. Donc pour dire que là où il y a l'esprit de Dieu, il dirait que l'homme soit sauvé. Mais aujourd'hui, la parole que je vous annonce, que Jésus annonçait lorsqu'il est entré dans la maison de cette personne. La Bible dit, il y avait une personne estropiée portée par 4 personnes. Et la Bible dit les 4 personnes, ils ont fait l'effort de monter jusqu'au toit. Lorsqu'ils sont arrivés au toit, la foi c'est la brutalité. Après sa foi a levé le toit, ils ont attaché l'homme par les mains jusqu'au devant de Jésus, là où c'était pour pécher. Lorsque Jésus a vu ça, il arrêta le message. Imaginez, tout le monde sera stupéfait. Et Jésus, la première parole qu'il a annoncée, il dit, mon enfant, ta foi. Jésus a vu la foi. Il a vu la foi. Ce que Dieu te demande, c'est la foi. La foi c'est quoi? C'est une ferme assurance. J'espère la guérison, mais je n'ai pas encore vu la guérison. J'espère le mariage, mais je n'ai pas encore vu le mariage. J'espère la bénédiction, j'espère le travail, j'espère le succès, j'espère les fonctions, mais je n'ai pas encore vu. La Bible dit la foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Chacun de nous ici,
quelque chose qu'il espère que Dieu doit accomplir dans sa vie aujourd'hui. Ce que tu espères, ne l'abandonne pas. Continue à dormir avec. Continue à marcher avec. Continue à partager avec d'autres personnes. Regardez deux personnes, demandent de lui qu'est-ce que tu espères cet après-midi. Je te dis, ce que tu espères, même si tu ne le vois pas, continue à te réveiller avec. Continue à le confesser. Jésus a dit, je vois la foi. Je vois la foi. Je vois la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Cela veut dire quoi? Démontrer, je dois le démontrer. Mais en réalité, je ne vois pas ça. Mais j'espère à quelque chose. Mais ce que nous espérons est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je ne vois pas la guérison, mais je l'espère. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. J'espère la guérison. Mais mon corps continue avec la douleur. Quand je regarde mon corps, je vois l'état de mon moribond. Je vois d'autres parties du corps ne marchent plus. Mais j'espère que ce corps-là qui est moribond prendra vie. Comme j'espère à ça, je dois maintenant commencer à démontrer. En dormant, je le confesse. Quand je reçois les visiteurs, lorsqu'ils me regardent avec une figure triste, en disant comment ton corps peut arriver à cet état, moi je leur dirai, mon corps n'est pas dans l'état que tu vois. Mon corps est déjà guéri. C'est ça de montrer. C'est ça de montrer. C'est ça de montrer. C'est ça de montrer. C'est ça qu'on appelle la foi. Écoutez maman, tu es la première personne que mon Dieu guérit aujourd'hui. Ta foi t'a guéri. Et ma puissance de Jésus-Christ, Dieu de l'homme, soit guéri. Soit guéri. Soit guéri. Soit guéri. Peuvent te faire oublier l'état de ton corps. Tu te vois déjà, tu as commencé à marcher, à fonctionner. Tu te vois déjà mes yeux à vie. Tu te vois déjà mes oreilles entendent. Tu te vois déjà la maladie se débarrasser de mon corps. Est-ce que tu crois à cette parole? Maman, amenez le micro ici. Natanga église ya Mokombo te na peni Olobi natanga église ya Mokombo te na peni koyemba nazalaki fille de Sarah nazoyemba epai ya Soni papa na ye kobela maladi esali 3 ans balobi Tibert na nalandi traitement liboso nazwi guérison te ya mibale susu oyo nazwi guérison te
Papa Ibuwe Vimbi, Makole Vimbi, la tambola a suscité depuis 3 ans. La coach hôpital 4 fois. Ndene yeko bima. Ndeko moko tobanga fude la nena. Kala la lingwala. Ndeko wana moninga di ayaya. Emema boye. Ese nga pasi habite. Na koti la basali moba ya kozwa yo. Kantima yo. Yango bamemi ngai awa. C'est la première fois nango na pasteur Nema. En train de prêcher. Et l'on connaît des poussins qui ont eu 3 ans. Qu'est-ce qui t'a passé? Awa. Lokola paralytique comme ça côté et l'on connaît des poussins qui ont joué kondima ya côté. Kimia, zela na zela. Tikala no kimia kuna libanda loba mama loba. Loba ki kondima na yo kobikisa yo. Yango na telemi mbala moko na kangi yo. C'est pas vrai. Na kondima se na ye awa na bobika. Petela kola maboko. Acclamons pour le Seigneur. C'est la faute de Écoutez, Yoka. Jésus-Christ Yesu Kristo. est le même. Azalo lenge moko. Hier, Lobi eleki. aujourd'hui, Lelo. éternellement. Pe libela na libela. Cette tournée évangélique, c'est pour démontrer que jusqu'à nos jours, Jésus-Christ a le pouvoir de guérir toutes les sortes de maladies. En même temps, c'est une campagne pour des faux miracles qui se passent dans la vie de Kinshasa. Pona mbala moko ezali milulu pona kotelemela babikamu isi ya lokuta oyo eza kosalema na engumba Tous Kinshasa. les faux miracles qui se passent en RDC, en Afrique et partout dans le monde. Babikamu isi nyonso ya lokuta ezali kosalema na RDC na Afrika pe bisika nyonso na mokili. Comment on peut réduire le nom de notre Jésus-Christ par des corruptions pour déguiser de faux malades, pour déguiser de faux témoignages? Lolenge nini tokoki kokitisa kombo na biya kono na biso Yesu Kristo na epimelo ya kofutaka bato kaniaka po ete bakosaka babeli ya lokuta pe balobiko ya lokuta. Maman, Maman, ta foi qui t'a donné la force là de te mettre debout. Aujourd'hui, lelo chaque jour tu vas commencer à dormir et te réveiller. mikolo nyonso yo kobanda kolala pe kolamuka Tous ces pieds vont se dégonfler. makolo ekobanda kokita ekoviva lisusu te ekokita Ton ventre va se dégonfler. libumu na yo mpe ekokita. Merci Seigneur Jésus-Christ. Matondi nkolo Yesu Kristo C'est la foi eza kondima qui a fait marcher cette femme. nde etambwisi mwasi oyo 3 ans. mbula misato Le diable a détruit son corps. nsambo nabebisaki nzoto na Il ye ne pouvait plus marcher. akokai su kotambola te. Tu as voulu faire éclater sa gloire, ta gloire à travers elle. olingaki otalisa nkembo na yo na nzela na ye Pour tous tes enfants qui sont venus ici malades, mpo na bana na yo nyonso bayaki awa na qui bokono n'ont pas la foi, oyo baza na kondima te que la foi leur soit communiquée. ete kondima ekotela bango. Venez les soulever là, lentement, doucement. otelemisa ye malembe malembe Tu es guéri à partir d'aujourd'hui. opikisami kobanda lelo. Amen. Tu vas marcher. okotambola Viens ici. yaka awa liboso. Mets tes 2 pieds là. Ningisa makolo na yo. Haleluya. 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 3 ans. Tu vas aller là-bas. Endaki na suka. Il faut. Yesa suka. Et tu vas retourner ici. Peko soko. Haleluya. Encore faut Pese na kolo maboko. Ndula isando na kotambola na te. Yes. Tu es guéri. Obikisami. Haleluya. Jésus a vu la foi. Yesu amonaki kondima Dans la vie, c'est pas le paralytique là. na bomo ya mokakatani wana. Et Jésus, la première chose, il a vu la foi. Pe Yesu eloka liboso ntango amoni kondima
La deuxième chose, eloko ya mibale Jésus a vu le péché dans la vie de cette personne. yesu amonaki masumu na bomoi ya moto wana. Écoutez, Yoka, tu peux chercher que moi, je te remarque ou je remarque l'état de ton corps. okoki koluka ete ngai profeta namona to nayeba ndenge nzoto no ezali. Mais cela ne poussera pas à Dieu de remarquer à la manière qu'il cherche à me faire remarquer. Yango te nde kotinda nzambe amona yo na lolenge ozoluka nga namonela yo. Parce que lorsque Dieu il voit une personne, po ete ntango nzambe amonaka moto moko, la première chose, eloko ya liboso c'est la foi qui attire que Dieu regarde la personne. eza kondima nde ebendaka ete nzambe atala moto. Deuxième chose, eloko ya mibale, lorsque la foi attire Dieu de regarder la personne, ntango kondima ebendi nzambe atala moto, Dieu maintenant, nzambe sikoyo il va regarder le péché qui domine dans la vie de cette personne. nzambe akotala sikoyo lisumu oyo ezokonza na bomo ya moto wana. Voilà pourquoi Jésus a dit à cet homme, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Tala tina nini yesu kristo alobaki na moto wana, mwana na ngai masumu na yo elimbisami. Normalement, la personne devait écouter, mon enfant, tes pieds est guéri de la paralysie. Ah, solo nde mpenza lilobo moto wana esengelaki ayoka ezalaki nde ete mwana na ngai makolo na yo ebikisami na bokakatani. Or, avant que la personne, au lieu que la personne attend cette parole, que mon enfant, tes pieds est guéri de la paralysie, nzoka nde na liboso ete moto yango ayoka liloba wana na monoko na yesu ete mwana na ngai makolo na yo ebikisami na bokakatani. mais Jésus lui dit, mon enfant, ce sont tes péchés qui sont pardonnés. Kasi yesu kristo alobi na ye mwana na ngai masumu na yo nde elimbisami. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'à 90% des maladies et les problèmes qui arrivent dans la vie d'une personne, c'est lié au péché. Ça veut dire une porte de quelqu'un a été ouverte à cause du péché. Po ete mingi na bokono oyo ekoki koya na nzoto na moto tuku libwa likolo na okama ezali babokono oyo ewuti na masumu nde efongoli ekuke. Nde ekobenda nzambe pembe na yo nde yango ekotinda nzambe abanda sikoyo kotalatala koluka koyeba nini eza na kati ya bomoi na yo. La première chose que Dieu peut détecter, eloko liboso nzambe akomona c'est le péché. ya masumu. Le péché attire toutes sortes de mauvais sorts. Masumu ememaka lolenge nyonso ya lisuma. Le péché, c'est le nom de Satan. Lisumu yango nde kombo ya Satana. C'est le péché. Kombo ne mosusu ezali lisumu. Voilà pourquoi la Bible dit. Satana. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Yesu Kristo ayaki na mokili ye ayaki mpona kopepisa misala ya zabolo. Mosala ya liboso ya zabolo oyo Yesu Kristo ayaki kopepisa na mokili oyo ezali nde lisumu. Tes péchés te sont pardonnés. Talati na nini Yesu Kristo alobaki na mokakatani wana ete mwana na ngai masumu na yo elimbisami. Et la Bible dit dans le verset que nous avons commencé 10, Marc 2, 10. Je lève même. Avant d'arriver au 10, les gens qui étaient là, les grands pasteurs commencent à murmurer. Comment lui qui est un homme, il a la chair, il a le main, il a le pied. Il peut dire à une autre personne que tes péchés te sont pardonnés. Le Dieu lui-même qui a pris la chair humaine, il a visité la terre. Il ne savait pas que c'est la parole qui était au commencement. C'est cette parole-là. Répétez 3 fois, Jésus-Christ est le véritable Dieu. Trois fois. Tu vas écouter. Yoka. Tu vas encore répéter 3 fois. Au-dessus du véritable Dieu, Jésus-Christ. Il va répéter.
okozongela boye mbala misato eza na nzambe mosusu te na mokili oyo azali Kristo ya Nazareti. Eza na nzambe mosusu te na mokili oyo aza likolo ya nzambe ya solo Yesu Kristo ya eza na nzambe mosusu te na mokili oyo aza likolo ya nzambe ya solo Yesu Kristo ya Nazareti. Betela kolo apesaka ngai boboto mpe bolamu na ye. Pour témoigner leur Dieu. Toi démon, yo demona esprit de mort, molimo na kufa je t'ordonne na pesi yo mitindo de quitter dans le corps ya kotika kolima na nzoto de cet enfant, ya mwana ya mwasi de cette jeune fille. elenge mwasi oyo Sors. bima Touche-la. simba ye Enlève la chaise. longola kiti Sors. bima Il y a un démon, eza na demo na moko d'esprit de mort, ya molimo na kufa qui a tous ses os. na mikono na ye nyonso. Dieu, il va dépêcher ces anges pour commencer à remettre les os. nzambe akotinda banjelu na ye mpo babanda kozongisa mikuwa misato tuku misato Je n'arrivais pas à pleurer. J'étais rempli de la puissance, je faisais que pleurer. na bandeko kokasu kosambela te natomisamaki na nguya na bandeko kolela. J'ai pleuré. Il a le pouvoir de pardonner tous les péchés. Yesu alobi ezali po aza na makoki ya kolimbisa masumu. Après cela, Sima ya wana, après que le péché est pardonné, sima ya masumu kolimbisa. lorsque le péché de cette personne est pardonné, Tango masumu ya moto wana laisse-la, ekisami. laisse-la, Tika ye. laisse-la, ne la bouge pas. Olingisa ete. Lorsque le péché de cette personne est pardonné, Tango masumu ya moto wana elimbisami. Jésus regarda la personne. Yesu atali moto wana. Ses pieds ne marchaient pas. Makolo na ye bande kotambola te. Peut-être que toi tu marches. Tango mosusu yo otambola. Peut-être que toi tu fais le pas. Tango mosusu ozobwaka mwa lokolo. Comment tu ne peux pas croire cette maladie-là que Dieu ne peut pas le faire disparaître? Il y a d'autres qui ne marchent pas comme notre fille. Eza na basusu bazotambola te ndakisa elengi Comme le mwasi na biso. témoignage de notre maman. Lokola litatoli ya mama na biso. Si eux qui ne marchent pas, ils ont la foi. Soki bango bato bazali kotambola te baza na kondima. Et toi qui marches, Bongo yo moto ozotambola. comment tu n'auras pas la foi? Mpona yo kozanga kondima. Je peux guérir des intestins là qui est pourri sans l'intervention des médecins. Nzambe akoki kobikisa mitiopo na yo wana oyo epoli kozanga ata lisundi ya bonganga. Détruis toute ton hernie discale là, remettre tous les os en place sans l'opération humaine. Akoki kobebisa bokono wana ya. Qu'est-ce qui s'est passé, papa, dans ton corps? Nini esalemi na nzoto na yo papa? phénomène oyo bandaki kosala ngai na koyoka moto babina na makolo tina motu moto wana soki esali ngai ekosisa ngai batumbi torsion na makala oyo na ziki ça fait 4 ans nazokende hôpital no eza allergie komelekisi bona ezosila kaka te dernièrement batini ngai epai ya dermatologue na université ti baye kotinda ngai batoxicologue babikino eza poison eza na nzoto na ngai esalaka bato wana ezosisa ngai nzoto basengaki ngai $1870 po basala ngai opération balongola mo nde nazobunda koluka papa moko azaki ate awa zapaleki na ngai ape 4 fois azolanda ngai na ndako kaka naya nakutana na nzambe ya nemi akomona lobiko nde ezwaki question ya te lelo naya na mpona makoki ya koluka mbongo wana natina ngai te naya nde na ye Yesu na ngai. Intercesseur moko benda papa. Po bato bandimaka nguya ya Nzambe to bazosambisa Nzambe na biso na bafond miracle. Parce que ces gens-là qui doutent de la puissance de Dieu et qui
ternir l'image de notre Dieu par de faux miracles. C'est vous les journalistes qui seront les témoins de ces choses. Pour son arrière et qu'on sonne dans le corps d'un bébé. Sa peau est comme la peau d'un bébé. Yes. Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Yes, Wazali Nzambe ya solo. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Qui provient du lieu de ton travail. Et cette attaque diabolique, je prierai pour toi aujourd'hui. La prière que je ferai, madame ateli ngai mai nakende sukula nazonga nalingi nakoma na mbeto libela nasalaki 3 ans et sako oyo nyonso sako nayebisi oyo nasali nde boye Américain va soutenir sur ton pouvoir. Américain va soutenir. Explique en français. J'ai un avion. J'ai un avion. Et dans l'église, l'église Oyo, on est déjà pour samedi. Ça, on dit pas d'accord. Pasteur Willy. Ok, c'est bon. Une personne, prends ta main droite, mets-la dans ton cœur. Tu vas répéter, tu vas suivre l'homme de Lingala. Répétez après lui, tu diras Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je n'ai pas endurci mon cœur. J'ouvre mon cœur. Jésus-Christ. Enlève tous les péchés qui liaient mon cœur. Des péchés que j'ai commis et des péchés inconscients. Pardonne. Limbisa. Tous mes péchés. Par la puissance de ton sang. Pardonne mes péchés. Purifie-moi. Par ton sang, Jésus-Christ. Je confesse dans ma bouche. Jésus, le seul sauvé de la vie. Hey, Tata, que ta puissance
qui t'a ressuscité oyo esekwisaki yo d'entre les morts. na kati na bakufi. Cette puissance y entre dans leur vie nguya wana ekota kati na bomoi na bango pour opérer toute personne qui est ici. to bokonzi likonda bokono nyonso, Tout esprit de mort molimo nyonso ya kufa qui s'incarne dans le corps, oyo ekotaki ebatami na banzoto, je t'ordonne, napesi yo mitindo, sors. pima molimo ya mami wata, Toi, esprit de Tatuata, yo molimo ya tati wata, je te donne de libérer le corps. napesi yo mitindo, tika nzoto, Sors pima au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. na kombo na nguya Yesu Kristo ya Nazareti. Toi, esprit de son, Yo molimo na mai toi, esprit de folie, osi oyo de libérer le corps de cet homme. ya kotika nzoto mobali oyo, Lui perd son âme dans le séjour de mort. tika molema na ye na Son âme dans le séjour de mort. tika molema na ye na moto bakufi. Même si son âme était retenue sous les pieds, sous l'eau, la sirène, lui perd son âme. atako molema na ye ekangama Son âme. yo tati wata tika molema na ye Démon, oza demona castrite, yo gastrite tu es démon, oza demona obebisaka biso tu es démon, oza demona na mikuwa tu es démon, oza demona bokono ya sukali tu es démon, oza demona tension, yo tension tu es démon. Toutes tes maladies, bokono nyonso toutes tes maladies, bokono nyonso je te chasse. apemeli yo Tes malédictions, yo demona ya tension demona ya tension komanda tes mauvais troubles de règles, yo demona obulunganisaka eleko momosi sors. bima Enlève le micro là, enlève longola elobeli le micro là. Démon, yo demona le rhumatisme, ya pasi na mikuwa démon, demona le hernie discale, ya pasi na mokuwa ya mokongo démon, demona la migdalite. Démon de traumatisme au niveau de malléole gauche. yo demona ozali kopesa pasi na nzoto na ngambo ya bomwasi. Justement, l'opinion voulait avoir votre réaction par rapport à la journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, je pense que vos yeux sont témoins. La seigneurie et la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ s'est manifestée. Aujourd'hui, c'est notre 3e site depuis que nous avons commencé au cité Maman Mobutu, Mbinza Pigeon, et aujourd'hui nous sommes à Ozone pour démontrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, si l'esprit qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, donnera aussi la vie à votre corps mortel. Tout ça, c'est pour montrer aux yeux du monde et à tous ces charlatans qui cherchent à acheter de faux miracles, de faux témoignages, qui fabriquent des miracles, qui a fait aujourd'hui l'église, lorsque les païens regardent, c'est comme si l'église est fragilisée. Or que Jésus a laissé cette église puissante. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église, où les portes des morts et des séjours des morts n'approuveront point. Mais aujourd'hui, quand les païens regardent l'église, ils regardent comme si l'église est fragilisée et faible. Voilà pourquoi le temps est arrivé. Les vrais appelés, les vrais ouins de Dieu, ils vont s'élever pour élever encore le standard du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons vécu aujourd'hui le signe, les pécheurs sont sauvés, et les signes et les merveilles et les miracles qui s'est manifesté dans différents corps des gens. Le peuple de Dieu vient de voir une série de miracles
Mais on ne sait pas s'il y a un message particulier pour tous ces gens qui vous suivent à travers la grande ville de Kinshasa et tous ceux qui sont en dehors de la ville. Ce n'est pas pour rien que nous avons appelé les médias, comme on dit, c'est le 4e pouvoir, pour nous aider à communiquer. Vous savez que lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, les soldats se dirigeaient derrière les femmes pour proclamer que Jésus est ressuscité. Mais lorsque les sacrificateurs rencontraient les soldats, ils les ont donné l'argent pour dire, éténué, étouffé, ne dites pas que Jésus-Christ est ressuscité, mais plutôt vous allez dire, ces disciples, lorsque nous les soldats ont dormi, ils ont volé le corps. La Bible dit, si vous lisez, cette nouvelle est propagée dans le monde que Jésus n'était pas ressuscité. Lorsque les soldats dormaient, les disciples ont volé le corps. La Bible dit, jusqu'à aujourd'hui, cette mauvaise nouvelle s'est répandue. Vous savez, ce n'est pas une petite chose lorsque nous mettons les moyens. Voilà pourquoi j'en profite aussi pour appeler tous les enfants de Dieu qui ont un cœur, qui ont la compassion des âmes, de nous assister financièrement. Parce que chaque sortie, nous dépensons de l'argent. Chaque semaine, au moins 700 $ fois 2 1400 $. Moi, je pense que le mensonge doit être combattu par la puissance, pas seulement par la puissance, et par la communication aussi. Voilà pourquoi nous sommes avec vous. Et nous allons y aller jusqu'au Bas-Congo. En ce moment, les gens de Nord-Kivu, de Mbujimaï, de Lubumbashi sont en train d'appeler. Comment nous allons réaliser tout ça? Nous avons besoin de fonds, de financement. Voilà pourquoi nous en profitons. Vous allez nous aider à afficher des références, des comptes bancaires de nos églises pour que tout celui qui va se sentir touché pour nous assister. Voilà, papa. Naliki ate baimboka bakolanda yo ebele pe bafandi na liboso bitando na bango na nzela internet tout comme lokwa na bateve bakolanda yo ba oyo nyonso mangala yo lobeli bango nini ba oyo nyonso mangala nalobi ete Romains chapitre 8 elobi nguya oyo esekwisaki Yesu kati na bakufi soki evandi kati na bino ekopesa bomoi na nzoto na bino ekufa nguya wana nde esali misala lelo oyo tomoni mpe eza lisusu ya kolakisa bayimboka mpe baoyo baza kolanda biso na baitando ike lelo tozali na campagne monene kolite contre bafaux miracle me baoyo toyebaki baapôtre minene na mboka baprofete bakomi kosomba miracle ya kosomba kosala bamontage kofabrike ya balokuta na yambi ebele bokomona bana misusu na bandele esika tokozala baoyo babandeki koutilize bango mpona kosomba bafaux miracle baye na eglize na biso babiki mpo na koloba ete mingi ya bapagano oyo bayebi nguya na nzambe te balembaki banzoto tala ekomi ntango sikoyo bapakolami ya solo ya nzambe oyo nzambe abenga bango uta libuma mama na bango bakotelema yesu oyo ezalaki na mokili akopakola bango mafuta mpe bakomona nguya bamiracle oyo etikala komonana te bokozala batémoin boyebi nini tobandaki na bino na systeme ya mobutu boza kokomprendre ke nguya na nzambe eza komata kaka bokokomprendre esika tokosuka oyo nano miso emona te matoi nano eyokana te mpo na kotatola ete yesu aza motindo moko lobi lelo mpe libela na libela kola pambola bino banda nyonso bakoza particulièrement et puis soki message ya kolancer par rapport à bato qui kofinancer bino mpona mosala bozali kosala. Merci papa journaliste. Descente prochaine na bandal bokosunga lisusu na bacommentaire na bino bopesa adresse oyo tokozala na bandal nabengisi bana nyonso ya bandalo bakangami na minyololo ya satana na badifférents problèmes ya difficulté baya mpe message mpo na baoyo batutisai mpo na kosunga mosala oyo banimero ya bacode bancaire na biso ezali botransfere bosunga biso mpo ete communication oyo ekomela baoyo baza mosika chaque semaine 1400 $. Pour na kotambola na baya to etandeki ke oyo nyonso na mpona nini mpona koétouffer mensonge kolo eso pambola bien. Amen.